mbote na balandi na biso ya plateau ya Destiny of Africa Production na kati ya émission Bolingo na pesi bino bambote ebele na bisika nyonso bozali. Lelo mokolo lelo lisusu toye lisusu poto silisa masolo ya ndeko mwasi oyo ya Afrique du Sud. Pardon penza na kozwata omoni mikolo oyo tozalaki na bino moko boyebi tozalaki na matanga ya président na biso Etienne Tshisekedi et puis nanu pe esilite ezana nukaka na nanu bakundi te bon ba détail misusu bokolandaka na ndeko oyo alekaka papa Placide pona kopesa ba ndenge nini selon ndenge nini makambo ezotambola. Mais lelo mokolo lelo toye poto sukisa masolo na biso ya ndeko mwasi oyo ya Afrique du Sud po depuis tosala yango tosalaka te bolimbisa po ezo dépendre na batan botala kaka misala peut-être bato baza babize eza musala moko penza esengi kozala permanent. Mais talaka mboka oyo pe tozoluka luke foka kosala siko ekosanga cameraman aza off nga peut-être aza na musala yango ezosala même moi mobulu mais malembe kaka makambo ekotambola pona ndeko ba oyo nyonso baza na besoin ya kopesa conseil ndeko wana ya mwasi en direct bakoki kobenga sur place ba oyo pe batindaki ba message na bango bakomaki ata na WhatsApp ata na Messenger toza pona kopesa po tosungana po eza makambo nyonso o makambo oyo ezosunga biso nyonso bomoni makambo ka ndenge na lobaka mikolo nyonso toyaka pona koloba pona mutu moko te pona famille moko te pona groupe moko te ezalaka pona biso nyonso en général po eza makambo oyo ezosunga biso nyonso bandeko na ngai yango naloba toujours soki bisika bomoni nalobi mabe bo lobi ke Mireille olobaki mabe ka ndenge bato bandeko misu bongo basalaka bien okomona babengi balobi te na place wana olobaki boye tozobongisa yango eza musala biso nyonso tozotanga bomoni pe ekomi pe kobotama na Australie tokomi komona pe bato misu pe bachaîne misusu pe ekomi kofungwama malembe eza nango na concurrence te eza na mutu na mutu azosala musala na ye selon ndenge nini nzambe azodirige tokoki kosala yango bapolémiki te eza nango musala ya kosungana biso tozosungana nazosunga bino pe bozosunganga donc yango tozoévolue. Bon pona ndeko mwasi oyo ya Afrique du Sud ndenge toyokaki lisolo po lisolo ezalaki pona ezalaki titre nango ezalaki fimbo ya bapapa nalobelaki tu wana lobi bapapa baza na bango batu tolobaka vérité baza batu badossier na bango ezalaka nango chaque jour mais pona lelo tolingi nanu tosukisa pona likambo ya ndeko na biso ya mwasi wana po toyeba ndenge nini tokoki kosunga ye na part na nga nakoki koloba nini ndeko mwasi wana po na minute oyo yende azolekana na situation oyo yaza nango omoni likambo soki eza epa ya moninga okomona ngo facile mais soki eza na nzoto na yo nde okomona pasi oyo ya makambo ndenge esalaka omoni koboya libala ezalaka eloko moko ezalaka neti lipa na nguba te ata ndenge tozalaka ere moko tolobi nazoboya mobali tolobaka nango kaka na monoko mais bato ebele balobaka yango basalelaka na bango yango te mpo na nga oyo nanu nakoki kosunga ndeko na nga ya mwasi bisika ozali eza nécessaire te ke ozala pressé kaka ndenge ozalaka na patience na yo depuis outa Kinshasa mobali atikaka yo na ki aye koluka mais ka ndenge abengisaki yo koutaki nga naza sir pe ke un jour pe akobengisa yo po kozala na Amérique eza na lola te Amérique eza kaka na mokili kaka neti kaka Congo bongo mpona nga kozala nanu pressé ya kozonga kini te osala nani décision moko mbangu te pesa mobali na yo temps otala soki ndenge et puis kopesa mobali na yo temps il faut obondela ozala mwasi ya prière pona nini po oyeba ndenge nini okosunga ndako na yo po omoni eloko nyonso eyaka na makasi mais prière nde ezosunga biso toza bana nzambe tokoki kobanda kotika makambo kaka bongo te kende na mabolongo sambela nzambe asunga yo mais pona ngai selon ngai nayebi te badesizio ya bato misusu mpe babengaki na ndenge misusu mpe balobeli ndeko mobali wana
aza mabe misusu mpe balobi mwasi wana soki boyeboye me mpo na nga nanu oyo nazopesa namoni ke kozala nanu presse te zala nanu na patience ya mpo aza papa ya bana na yo soki lelo olobi ozwi décision ozongi kini ou bien oboyi ye osala nanu jeune okolinga lisusu osala nini obala me zala nanu na patience ndenge yo tiaka mabolongo na yo na se soki mwasi wana aza copine ya mobali na yo secret moko te ezalaka na se ya mokili makambo balobi iba na butu ntongo lere ekotana makambo ekobima makambo ata osali yango na se ya mai un jour ekobima kaka sikoyo ndeko na nga ndeko na ngai kozala presse ya kozwa nanu décision te kozala nanu presse ya kozwa décision te zela nanu pesa mobali na yo temps ye moko moni moko tokolobaka ka ndenge nalobaki makambo ezalaka facile soki eza na nzoto ya moto mosusu soki eza na nzoto na yo ezalaka pasi omoni na minute oyo pasi wana yo ndo ozoyoka yango me pesa temps na mobali na yo okomona ke po balobi moko silence eza kisi ndeko na nga silence oyo ezalaka kisi moko kobunda koswana nde diable aprofitaka koti mais soki ka omoni likambo eza quelque soit likambo yango eza grave nini soki ka oke na mabondeli nzambe okomona mpe okozwa nani okozwa solution mpona nini oza mwana nzambe soki oke na désordre donc diable eyalingaka ne bisika désordre eza lere osali désordre diable mpe ye mpe aye akoti alabandi kosala mosala na ye neti nakoloba na bandeko oyo bapesaki baconseil balobaki mpe bamessage na bango ke kaka ndenge nga nauti kolobawa ke ozala toujours ozala mwasi ya prière po eloko moko oyo ekoki koleka prière eza te po soki tolandi masolo wana na ndenge mama Yvette na Melbourne ye selo ndenge ya conseillaki omoni ke masolo wana na ndenge ezokendele emonani ke eza mwa flou emonani ke mobali wana peut-être mwasi wana aza nde mwasi na ye ezaka banani bakope na ye me mama okosala nini eza te ke mobali no mpe nde aza moto ya liboso asali likambo wana bato misusu mpe balekana na baka misusu wana balekana mpe na bamakambo ya bongo ebele mpe nzambe mpe apesa solution tokopesa baexemple neti nga ndenge na telemi awa nakopesa exemple neti dep na nga mpe balekana na bamakambo mosusu otali ka mare azalaka kaka omoni ka mare ye azalaka kaka omona likambo moko bino bozoka kanda kutu bolobi nde nini mare likambo ya boye vraiment te mama na biso bando yebisa biso kaka il faut kozala na patience na vie kozala na patience po presse shosho yango tokoma komona bandeko na biso lelo mpona kanda omoni kanda eza mopaya lelo abali boye lobi aza boye eza misusu ezalaka volonté na bango te eza likambo oyo azolekana nango nde etindi ye abanda asala bongo mais moko soki ofandi na patience okomona mpe nzambe asungi omoni ata mobali aza motu moko lere ye azosala makambo ozotuna ye eza lokola ozokomona yango lokola succès moko boye omoni na yango ata ndenge nazoloba eza teke bandeko na biso ya mibali bino mpe boprofitaka na nsima ya likambo wana bomoni ke mwasi na nga alingi nga mingi okomi komona ye lokola zoba okomi komona te soki mwasi alingi yo eza bolingo yo olingi ye mpe alingi yo eza teke soki ye alingi yo akomi moumbu na yo donc ye alandaka yo na nsima ezala soki ndenge ti bolingo eza mutu mwasi na mobali bino nyonso efo bolingana omoni po soki yo olingi mwasi na yo ye mpe alingi yo komona couple na bino ekozala kitoko tozomona bacouple misusu omonaka mwasi na mobali batambolaka bango mibale balobi ndako oyo yolalaka te oyebi bisika nini etangaka te peut-être bato wana bomonaka bango bongo bazala na bango na baproblème ya minene koleka ta bino me babongisaka yango epa na bango po omoni soki omoni nasalaka émission ya basekret omoni soki moto oza na secret na kati ya ndako na yo komona ata bamakambo misusu ekobanda kokomela yo te eza teke bamama na biso ntango bafanda na bamabala 40 ans ba 50 eza teke bamonaka bamakambo te bazala bazoba te omoni même ata na maloba nzambe toloba lipamboli nyonso ava ozwa yango il faut osouffrir bagene banini okomona ere moko yo ozosambela kutu mutu mosusu kutu asambelaka te ozomona azwaka bambongo azwaka banini mais yo mwana na nzambe ozosambela ozomona ere moko ka basouffrance baproblème
elingi kolakisa nini la patience et la longueur du temps. Il faut kozala kaka na patience na makambo nyonso mpo nzambe ntango akopambola oyo ekozala pour toujours okomona eza mapamboli na oyo nazwi ekomi ya mbala moko. Bandeko nangaka ndenge boyoki na uti koloba po na par nanga na bandeko misusu oyo ba kokaki koloba pe ba conseil na bango tozo évoluer ka na masolo ango ka bino moko ndenge boyebi bomoni ba makambo ndenge yaka eza ebele omoni eza ebele et puis ba conseil o pe tozo pesa eza ke biso nde to bandi ba conseil ezalaka chaque jour. Tokendaka na baeglise toyokaka bateyaka biso moko mpe toza na babible donc baboti mpe bapesaka baconseil mais soki biso mpe totelemi toloba ekoki eza teke tokotikala kaka toyokaka kaka makambo baloba te biso mpe yango tobandi topesa mpe kaka toli mpo toli ezosunga na biso tata tobeta yango kara bandeko na ngai nayebi ke ezosunga biso nyonso ezosunga biso kande na lobaki ezosunga ngai omoni lisolo mosusu mpe na kokobeta yango eza na mutu mosusu mpe azolekana nango na miniti oyo mais le ntango mpe akoyoka omoni ke ekosunga ye yango soki toti yango po partageaka yango omoni yango otindeli mpe moninga oyebisi ye toza donc biso nyonso tozosala nini toza kosungana. Na yango bandeko nanga tozwi appel tokoyoka ndeko nini azobenga. Allo? Boni ndeko boni. Malamu nga kumbura nga Anita. Okay mama Anita Mbote. Anita nazala ka Australia na Tasmania na Hobart. Okay. Nalandaki emission na yo oyo elekaki ya makambo yo ikomelaki ndeko na biso ya Afrique du Sud. Okay. Yango nalingaki na contribuer mwa muke koluka ndenge nini na makanisi na mayelo nzamba pesi biso mwa muke kotala ndenge nini tokoyi kosunga ndeko wana na kopesa liboso yo mbote pri na bato bakolanda biso mbote mingi. Merci mama nanga. Nalingaki na loba eza likambo ekomeli biso eza pasi mingi eza pasi makasi mais il faut pas totala ngo na miso ya bomoto. Total on a mis sur Bomoto n'a ko insister mingi sur aspect spirituel quoi parce que na biso moko le msusu makomi ezolo ba likambo yoko kozwa solution te na mokili fo kozonga na nzambe eza passe likambo ise kwei mais na kosenga en tant que moi si on pas dans la libala na kosenga na mama wana azala na maîtrise alukelonga nzambe. Diable abundisaka libala mingi nzamba diable alingaka libala te. Diable abundisa libala depuis na jardin d'Eden. Diable abundisaka libala ti lelo pe akotika te. Mwasi wana azana makasi ya kubunda te abundisa ndeko abundisa mwasi wana abundisa. Moi je crois que aza déjà na une partie ya réponse oyo ke ezosala ke akoma na niveau wana. Parce que toki alandi malamu akomona ke non ye moko azo suspecter quelque chose depuis bandaki azalaki na Kinshasa et comme na Afrique du Sud modèle wana ka moko petit siko mobali ayeko kende ezo continuer modèle wana pona nga akosala nini akobunda te abanda bitumba na mabolongo na ye aboya pe mobali te afinga pe mobali te mais akita na mabolongo na sepo nzambe ndaza nzambe oyo ayebi makambo nyonso miso na biso ezomona te nzambe azomona ta na molili na ko encourager akita na mabondeli atanke moi c'est ça pas tango zoloba likambo komeli yo te c'est ezala ke sengo ozopesa conseil parce que komeli yo te eza facilité mais à cause de solution pas camarade te à cause de solution pas ya moto te solution na eza na nzambo ya kila kibiso nyonso azomona motema ya mobali na ye azomona motema ya mwasi wana na ya ndeko na ye makambo bazosala
nzambe afutaka bato abimisa mai na miso na ye liboso na nzambe mpo mai ya miso nyonso to ekweyaka ata na mbeto ata na ebale nzambe abosanaka yango te aza na makasi ya kobunda te mobali aza na amerika ya kobunda nini akosala nini akoampeshe mpe mobali te me lokola mobali mpe ayibisi ye te ke aboyi ye akita na mabondeli parce que ele mosusu aza mwasi oyo akoyeba na kobimisa mobali wana na kati ya makambo aza na yango ekozala mpe mvutema mama nire tozotala bafilme meme ata ya banigeria ekokozala mpe mvutema eloko nini ezolakisaka mobali wana aza normal akokozala normal te to mwasi wana atie na bakisi tozomona makambo ebelebele ekokozala mpe mwasi wana atie na bakisi mpo bato mwasi azoyakaka mpo atia desordre ele mosusu mpo akokoma kuna mpe aboyi me ye mpe sikoyo soki alibaboye ele mosusu lipamboli to délivrance ya mobali wana papa na bana na ye eza na maboko na ye alemba te nga na koyebisa ye alemba te mpo na bamboko ya biso mpe ya afrique aza na eloko nini akosa akokende wapi akobebisela dossier yango ndenge nini akende koluka bato baya koboma mwasi wana mpo akende te alela na se mpo nzambe aza capable ya kochange situation nyonso tu abongoli yango na mwana mwasi wana mpo na faveur ne soki alingi mobali ne mpe alobi teke aboye alela na nzambe atia mabolongo na se ndeko wana oyo aza mpo makomi ezobisa biso nzambe basekaka ye oyo loni yango kofuta oyo loni yango okofuta mwasi wana oyo azosepela esengo parce que confirmation ezolakisa biso teke aza mwasi ya ye mobali na poto me soki olangeli esengo komona ya flou. Merci vraiment mama Anita toyoki yo sikoyo mpona yo conseil na yo ya suka oyo okoki kopesa na ndeko na biso mwasi oyo aza na Afrique du Sud conseil nini ya suka okoki koyebisa ye mpo nayoki akolanda mpe ayoki makambo nyonso oyo opesi siko na miniti oyo conseil na yo ya suka eza nini oyo okoki kopesa ye message? Ngai mpo na nga naza convaincu ke eza problème moko spirituel aluka basali na nzambe abondela alukelongo na nzambe po nzambe akoki kopesa libala te mpe aye kobakiselo baaffliction aye kobakiselo baproblème ebele biso tozosala berere obali omoni kaka ke ekoki mpo na yo esili okangi maboko te mwasi na kati ya libala ifo kobunda okobunda na makasi no te ifo kobunda na losambo akita na losambo mpe ya mitala ye moko iya ça ne va pas meme na kati na bomoi na ye diable alingi ye azala na libala te nde azobundisa bamidele wana nyonso tu atika abunda na maboko te nzambe alobi kanga maboko otala ngai nabundela yo akime pa na nzambe akime pa na nzambe aza capable meme voyage wana kokende eloko moko soki mpe akei to akei te aanila yango na ndenge na ye na bonzambe na ye abondela le mosusu mobali wana soki mpe aza aveugle soki mpe eza problème nzambe akofongola ye miso me soki mpe azosala nango nyonso efutanaka mambele me ngai nakoyebise aboya papa na bana na ye te akanga motema na nzela ya losambo masolo ebele eza eloko asika te eloko moko te asika eza na se na mabele mama nire eza na makambo mosusu eza grave oyo ezoleka na kati ya mabala koleka meme oyo elekeli ye wana ya solo mama. En tout cas mama Anita tosepeli vraiment merci na conseil na yo vraiment oyo opesi biso lokola obengi opesi conseil tosepeli vraiment merci ndeko mwasi oyo akolanda yango tosepeli vraiment merci mingi. Nga mpe napesi yo merci mingi nzambe apambola yo apesa yo makasi okontinue parce que eza makambo ebele ezoleka na bandako na émission wana moto mosusu aza na lika mosusu eleki boye mpe akoki kochange bazwi solution na baconseil ndenge ezopesama oyo apesi boye il faut tosungana na modele wana me nzambe apambola yo makasi okende liboso. Merci vraiment merci nzambe mpe apambola yo lokola. Merci mama. Ok merci. Na yango bandeko na ngai boyoki conseil ya mama na biso Anita oyo apesi mpona ndeko mwasi omoni ntango tozoloba makambo nyonso fo tozongaka kaka tomoni ndeko mwasi apesi conseil kaka eza na eloko oyo eleki nzambe te omoni okoki na yo kosala makambo nyonso mpo omoni ndenge tobengaka kaka divorce likambo moko kaka divorce enanu soki neti ndeko mwasi ozolanda ngai odivorce vi ya bana na yo moni botalaka tala yo moko oza mutu mokolo oza marie tala bafamille oyo bamama oyo basala badivorce bana ndenge nini bakolaka mpo mama akokende na bana ake na bana aza na makoki donc ya koencadre bana wana te
mais soki boza mama na papa baza place moko bazosungana na ntango mama azokoka te papa asali omoni tokoki koloba odivorce te oyoki conseil mama na biso auti koloba oyo ndeko nanga vraiment zala toujours mwasi ya mabondeli po na nini po okoka kobundana na libala na yo po eloko moko ekotinda yo te oboyana na mobali en plus mobali oyoki ndeko mwasi auti koloba nanu ayebisi yo te ke na boyi yo ayebisi yo te ke aboyi yo ye alobi ke mwasi wana na petit frère na ye bakende elingi koloba te ke aboyi yo balobi kokende liboso ezali kokoma te tika kaka zala mabo ntango nanu mobali na yo azoconsidere yo ke oza toujours mwasi na ye okoki kozala presse ya kozwa décision te kuna na kili na famille na yo ata bandeko na yo bazobenga yo bakoki kozala mibali na yo te osi obala okoma epai ya mobali na yo donc ozala na patience kaka pesa nyonso na maboko ya nzambe pardon opesa nyonso kaka na maboko ya nzambe nde akosunga yo yango ndeko na ngai mwasi batu nyonso oyo ata baoyo nyonso banano namoni mutu moko te oyo abengaki ubi akomaki alobi oboya mobali na yo batu nyonso oyo balandaki émission wana bango nyonso bazopesaka makasi ya koloba ke ozala kaka mwasi ya mabondeli zala kaka courage po eloko moko oyoki ndeko mwasi alobi eloko moko ya sika eza wana eza te ke yo nde moto ya liboso kolekana na makambo wana me nga mpe nakobakisa bandeko na biso mpe ya mibale liki koloba te ke soki biso tozopesa conseil ke bamama bazala na patience nde ezokotinda bino ebanda kotinda bino te ke boprofitaka kosalaka bamakambo misusu te omoni diable alingaka place désordre eza okoki komona bafamille misusu mobali asali bongo mwasi mpe azwi décision makambo mpe ebebi mpe eyindi te tozalaka bongo te tolingaka koluka makambo te mpo toyebaki bakopesa conseil te il faut tosalaka makambo oyo tozomonaki ekotonga biso ekotonga vie ya bana na biso kolinga te lelo tozomona mpe bamakambo misusu bamabala misusu ezokufa bato bazalaki na afrique mwasi nzoka nde na motema kanaka nde mobali alobi mokolo kaka tokokoma na poto ngali baboyebi yango boza na ba relation partout boza mona même na ba Facebook na wapi donc ba makambo ezosalema eza ebele mwasi mosusu azozwa patience po boza na Afrique na mutema na ye na bule na mutema na ye azobulele deja lolo azolobake nga kaka soki mukolo tokokoma kaka na poto na boyeme ya solo pe ezosalema basi misusu pe bazokoma soki kaka akomi kaka na poto ale aboyi mobali akomi kokonte mabe ya kala oyo mobali kuto banda osala nga boye obanda kosala nga boye bomoni bandeko na ngai eza vraiment bien te tozalaka na bolingo ya kolinga basi na biso na bolingo bobandaka na bango bobandaka na ebandeli etikalaka bongo aza mama ya bana na yo pe ndeko mwasi eza occasion oyo teke oyo kolobaki oyo profite oyo sala divorce ka ndenge oyoki baconseil zala kaka na mabondeli mobali mpe nano aboyi yo te likambo mpe ya sika moko mpe eza wana te tozokontinue kaka na baémission na biso bandeko na nga ya mibali tolobaki kaka bino bozalaka na bino bato ya masolo soki nazoloba masolo bandeko na nga namonaki na oyo tosalaki oyo ya ndeko ya mwasi misusu balingaki yango te baoyo balingaki yango te eza lokola bozopesa biso makasi mpe ya kolobaki tosala kaka mosala mpo tokotika koloba te verité etikali kaka verité mpo eza makambo tozolobela eza ya solo ata soki okobuda yango oza mpe peut-être papa moko quelque part awa na Australie azosala yango mama moko mpe azolekana na yango awa me balobi mire nde ebombaka makambo ndeko na nga na bisika oza conseil oyo omoni ke oza nango okoki mpe kokoma okomeli biso ekosunga bozalaka na doute te alobi peut-être conseil na ngai ekosala nini te baconseil na bino ezosala balobi na monoko ya mokolo ebimisaka solo me ebimisaka makambo ya solo elobami lisusu mwana moke abetaka mpe mbunda mikolo mpe babinaka totala age te ke peut-être misusu mpo ndenge naza boye naza leki ya bayaya ebele naza mpe yaya ya baleki ebele naza mpe mwana ya baboti ebele tuka mpe mama ya bana ebele donc na barole nyonso wana naza bokomona conseil oyo nakopesa lelo bokomona oyo peut-être aza mwana moke oyo aza te conseil nyonso eza conseil oyo ezosunga vraiment
biso yo papa komisa mwasi na yo azala moninga na yo tango ozokomisa mwasi na yo azala moninga na yo okomona ke bamakambo mosusu ekobanda kotambola bien mpona nini molimo na yo eza kotinda yo kaka ozalaka na mutu quelque part oza na mwasi na yo molimo moko boye eza kotinda yo ozala na mutu wana eza bozokotisa badiable ozokotisa diable na kati ya aye na bino bozokokotisa demo pourquoi pas oza tozomona na poto tozomona mindele akobala mwasi na ye bandeko na nga bafandi ba 20 ans ba 25 ans babota te bandeko na ngai me komona bafanda na bango na couple na bango biso tobalanaka nani toza na 25 ans toza na mwana me biso ba africain lokula tomonaka kaka mwasi il faut kaka abota bana ebele abota soki bana nde ondima mwasi te me bolingo eza bolingo elingi koloba te kaka tozala na bana 10 ou bien tozala na bana combien ou bien tozala na bana 8 te bolingo etikali bolingo mpona nini biso tozalaka na makambo tokopiaka makambo ya malamu te na kolobya bandeko na nga tokopiaka ka makambo ya mabe ya malamu tolingi kokopie te tokomona ka makambo oyo eza ya mabe nde biso tozolanda nasepeli mingi na baconseil ya ndeko mwasi auti kopesa mpona ndenge tokoki koloba na mokolo mwa lelo namoni bandeko na kolia bino temps ebele te namoni neti mpona mokolo mwa lelo mpo nayebi te bandeko misusu balobaki bazobenga me nayebi te soki eza problème ya réseau problème eza te baconseil nakanisa neti na banza ke baconseil oyo elekami awa ndeko mwasi akoyoka yango mpe ekosunga ye po eloko moko ya grave oyo ya munene eza wana eza te bao misusu pe peut-être bazobenga ezoleka te nayebi te bakoki kokoma ekosunga kaka mpona mokolo mwa lelo namoni neti bandeko na nga tosuki awa merci vraiment na plateau ya Destiny of Africa Production napesi mpenza bato nyonso oyo bazolanda biso bambote ye moko Lopez mokolo baimage oyo ya kitoko bomonaka awa eza papa Lopez nda asalaka yango boutaki komona émission oyo asalaki mpona batemps ya église bandeko oyo bolandaki na baoyo bokomelaki nga merci na mokambi na nga oyo azalaki mokambi na nga na bando oyemba na chorale kayembe merci na conseil opesaki nasi napesi ye message ayoki yango mbala nsima na ntango akolobela yango okoyoka baide misusu ekobakisama boyokaki bino moko na ndenge alobaki mpona batemps tosalelaka batemps na biso église tokendaka kosambela tokendaka po toluka mutu bato bazala ebele te po tobanda soki tolobi tobandaka 9h torespectaka batemps po bomoni soki tozorespecte te eza mpasi mingi po na mosala soki balobi 10h tokota 10h mutu nyonso asalaka makasi 9h45 déjà aza wana pourquoi pas na makambo ya nzambe to na makambo ya église tokobanda korespecte c'est pourquoi nalobi merci na mokolo mwa lelo namoni neti na soki awa merci.